et ezolobama que président Muyombe Gauche ayaka ba matanga ya batute. Muyombe Gauche landa batuna matanga te, ça dépend de lui et les payer. Parce que dans matanga, ba pesa muta invitation te. C'est que soit pour na bilongi, c'est que faut qu'il paye à Guy Mario te parce qu'il y a Guy Mario bakabwana ki. Mazoya ya Guy Mario ndeni. Matanga ezesika moko oyo bayaka kolesa baninga totika no mwana ya comme ce matanga on dirait rancune, on dirait polémique, on dirait baise et ça sera bien te. Tomoni Abedachou azuti ko soit prise en charge ya matanga ya pasteur Guy Mario mais 29 920 $ chaque à Congo. Eh 29 920 $ budget à matanga. Et on prend combien de jours? Bon matanga lelo comment lango obimi lelo ba kunjo lelo. So on eza pour combien de jours? On louer salle en espace, les boulous en espace, corbillard et gotambo likola makadam en espace, tondeni na comprendre te. Président, expliquez bisopeto et basoki azalakana n'est pas artiste comédien. Azar artiste à danger. Ndé moi mi tchande moi mi benga artiste à danger. Sokchara Congo biso to noma na biso ete to ebeka artiste à danger. Amitié ga artiste nyonso na ba musicien ba comédien artiste à danger ya sunga bato. Oh baza ba problème baza à danger. C'est ça qui a bien la chose dans le Chara Congo. Au moins, Péka Chara Congo, tu as fait la démarche, pas naïe, et une grande responsabilité à matin, et puis avec la super roi, j'en ai monté à madame Pessinaïe. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Et Sengoïsa vraiment Koeba Keboza est belé devant le récepteur Nabino. Il y a Kolanda émission Nabino auto mesana ko meme Nabino ba actualité, to mesana ko pesa bino ba actualité les kaka na monde entier. Et lelo na meme libino lisusu o azali comédien nabino, artiste nabino, muto bolingaka bo préféra que puis na mona ba commentaire nabino bolingaka vraiment mingi na meme libino lisusu na kombo ya Tonton Hervé Lesai ou azali président ya groupe Galaxy lelo boyebi sango yuti kokomela bango pasteur Guy Mario a tiki biso azali souté lelo tokolobela yango d'abord pour commencer je présente mes sincères condoléances na famille biologique et puis famille artistique nyonso et lelo tozolobela likambu ya pasteur Guy Mario matanga nae mira avant na banda d'abord na pesi merci na bino nyonso bozolanda biso merci na boss nanga monsieur le DG, madame la patrona depuis États-Unis, je vous dis un grand merci et je dis merci à la famille Zengwa, Mira Sokoza même moral nanga au Fongoli plateau, tout le monde est invité. Bonjour président. Bonjour aussi à tous les internautes Bolanda Bisso, je m'excuse. Je vous aime énormément et puis abonnez-vous sur la chaîne Orange News Télévision. C'est votre humble serviteur au nom de Tonton Hervé Lesai. Ouais, mais ça toujours que c'est Sabino par rapport à différentes émissions ça l'arabino par rapport à film ça l'arabino donc le quoi bien bolinga ngapina linga bino mingi merci. Merci Tonton Hervé et tozana mode ya matanga boti ko perdre mutu munene moko na bino kati na bino et tangu sango wana ekomela kiyo oyoka ki ondeni. Premièrement, d'abord, avant que je commence à parler, je présente mes sincères condoléances à toute la famille biologique de notre frère Guy Mario, pasteur Guy Mario, Oazaki Bongo, artiste, comédien, abandonné qui travaille dans un groupe et à président Abisso Muyombe Gauche. Et mes sincères condoléances aussi à tous les artistes et comédiens parce que c'est notre frère, moi qu'on a Bishonde Azate Akoufi. Yango on a présenté ma condoléance nanga et koyoka message on est vraiment pas si parce que et Tolingarata ceux qui par exemple à Beli beau traité qui bien zongeli bino qui muta Beli beau traité beau dépenser qui bien ta koufina et ça la pas si et tant que comédien parce que zaki moko biso ando ça peu musanda malamu lelo azai suscité il faut que ça nga passer déranger vraiment na zaki vraiment bien té. Merci Tonton Hervé. Tonton Hervé azala qui vraiment bien té koyoka sango ya liwa wana et ezolobama que
président Muyombe Gauche ayaka ba matanga ya batute non ya ba comédien ayaka te et lelo matanga ekomeli akufeli moko na bien que ya longwa ki déjà mais auta na groupe na ya zala ki vraiment moi na kati na groupe na ye et Muyombe président Muyombe Gauche ayaka ba matanga batute donc ezolo ba make biye pe na matanga ne est-ce que batu ba comédien ba kolanda ou pas donc président bozo sala yango comment pour na matanga yango. De un Muyombe Gauche landa batuna matanga te, ça dépend de lui et à les payer. Parce que dans matanga, va payer ça mon invitation te. Matanga va payer ça mon invitation te pour ça ya quitté pour une payer ça invitation ya matanga na ya quitté. Va payer ça mon invitation te, matanga ça volonté à moto. Même si la Bible nous dit tout les na batu bazolela. Donc tout le temps pas si yako partager pas sur anaye Muyombe Gauche ya matanga bato ya pété là et ça problème na ça problème naye mais je pense que ba tout peut pas mona kanya ba matanga misusu tout à ko le lande ko na biso président Abiso Munduri que son nom repose en paix tout mona Muyombe Gauche na fiki maman chako a oti okufa tout mona président Muyombe Gauche ba comédien belé ba kufa ki a tout mona président Muyombe Gauche ko bato ba loba ki alanda bato matanga te est-ce que bato opona bilongi ndenge nini apona bilongi ni siko ngelo ba ni so apona bilongi mutu ayete se azaki na rankine na ye c'est que soit apona bilongi c'est que fa ki pe ya Gimario te parce que ya Gimario ba kabwana ki mazoye ya Gimario ndeni matanga eze sika moko oyo ba yaka kolesa baninga totika no ma mwana ya comme ce matanga on dirait rankine on dirait polémique on dirait base et ça ra bien te matanga ba pesa mutu invitation te Moutayo Karasoka yoki message ba informer ye qui intel a koufi intel a koufeli ah wana ndeko nanga il faut na ki partager ma wana famille wana ndeko na fa ki partager ma wana ndeko nanga au monde ezalaka ce que ba ko mo krilo premier point même aussi ya matanga te problème ezanine problème ezana ngota ba pesa na invitation te to ko mo yoka pas ceux qui par exemple ba ndo pesa invitation na ye ah par exemple Muyombe Gauche invitation no yango ya matanga na fani siku na matanga bona moni ete lande na yoka pas mais loko ba pesa na invitation te na yoka pas ndeni batika biloko wana ba lobaka ya ko créer ba buzz ba polémique na batango ya mo eza ba moment ba ko mwana te tant de gens te perdre mutumo tout ça déjà na mawa donc c'est pas le moment ya ko ya ko sala ba polémique tous les landais frères na biso atiki biso ndeko na biso atiki biso to arrêter non ba polémique wana et que Muyombe Gauche ya kate aponaka tout ça là ezo sungana elorote. Oui, bon, comprendre que ton père vertico le bateau a arrêté la polémique. Donc, pour le moment, tous les lamoué, tous les latotika ba polémique. Et président, na ngambu na bino ba artiste ba initiative ezo les bien. En tout cas, na ngamba ba artiste ba initiative les bien na yebisa kuna bateau ba yebité biso na groupe na biso to za nango asbel lisungi ba nanguya ya ba comédien. Avant Gimaria Koufa to 5 déjà un franc pour nous occuper c'est un malade naé tant azaki non malade to salaki initiative voilà et le quoi a Koufi fait boye j'espère que et au sala makaka parce que tu partages déjà mawa na batu baza mawa to black ça reste on a biso na batu bazo sepela donc tous arabongo initiative eza ba comédien tous a toujours soudé je crois bien beaucoup monde encore à la langue le quoi nous et bimité moi ya robimisa on peut zater mais tous a même moral. Merci président, boza même moral et na matanga ba matanga à chaque matanga ya comédien ils a la soit maman Olive soit maman Denise ba pesa ba mbongo pour na reçoit prise en charge et lelo na matanga ya pasteur Gumario to moni Abedachou a outi ko soit prise en charge ya matanga ya pasteur Gumario mais chaque Congo azali président artiste en danger ba pesa qui est à ça la liste ba dépenses nyonso mais à tie montant moko exorbitant montant moko ya makasi 29 920 dollars donc montant on a eza vraiment exorbitant na ngambu na vraiment oki kolobani ni pona montant on est-ce que eza ya koleka to eza normal ou comment parce que ezolobama parce que montant on a eleke belé pona matanga en tout cas non na moyen loka on t'a combien. Ça devient à 29 920 dollars. Budget pour m'attendre les cas. Ndeshara Kongati. Bon, dans le moment, on va dévoiler. Voilà les bossons dans le bas. Yem ta sali budget. Yem ta yebini en sala. En somme, cercueil. N'engeni en somme, ma chapelle. Comment à là, mais va tout café. N'engeni à louer corbillard. N'engeni en somme, les bouloua. Puis tout ça là. Yem ta sali ba calcul naie. Ayebi oya sali. Yango moyena lobana nous penza makasi zate. Dédé.
na 29 000 wana nga lokwa non asala nanga organisation moko te ya matanga ya mnene boye mwana yeba eza te. De 3 29 920 dollars chaque à Congo. Chaque à Congo. Je sais pas ce que c'est solo, mais ce que c'est solo, tu as exagéré, hein? 29 920 dollars. Budget à matanga. Et on prend combien de jours? Matanga lelo comment lango obimi lelo bakunjo lelo. So on est pour combien de jours? On louer salle en espace, les boulous en espace, corbillard et gotambo likola makadam en espace. Tout n'est pas comprendre parce que bon on est ébélé. Bon ils ont vraiment ébélé et ceux qui vraiment ils ont réellement na montant à Pessi et zosenga penza bongo ba pesa ya sala. Ba pesa ya ça mais ceux qui ont bongo en tout cas on est décis na genre à comportement et sunga penza bisoté au sunga ba comédien te sunga pe famille te parce que $1000 il y a pas maintenant belé hein est-ce que na $10,000 mutako ça rosa vraiment matin un peu vide parce que 29 000 chaque Congo lembisako debi que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mais koliango pesa est débordement te les karaté koliango les karaté c'est comme les kamabe kolia so eleki mabe makasi botika nanu bongo ezaki te côté vraiment merci beaucoup en tout cas on a lobby yango wana ceux qui za bongo ba pesa sala ceux qui za bongo te bon yemoka yebi oya sali na ko condamner na ngai pété mais c'est trop c'est vraiment trop diminuer na été sur louer biso et mituka ba diamant et cercueil na ba or et ce qui ndeni na yebité voilà. Président, expliquez biso petoye parce que Azalarana n'est pas artiste comédien. Azar artiste à danger. Ndé moi mi tchandé moi mi benga artiste à danger. Non, yemo mitia. Qu'est-ce que na chai? Tu vas ndara bo to la to lamki maman bo cher Congo artiste à danger. Muta nommé Azata. Mundi ba comédien ba nommé pas ma sous président ba comédien nyonso. Biso nyonso te wi pas ma sous président ba comédien nyonso pour ba nommer. So cher Congo biso to nommé biso ete to yebeka artiste à danger. Amitié artiste nyonso na ba musicien ba comédien artiste danger ya sunga batu o baza ba problème baza danger ba noma na bango ete sobe ba noma ye sobe na simanda ko sobe na lubwa ko sobe wa pinga yebi poso na misa batu boye to mona na biso te. Merci président. Président, tu as vraiment continué na souka émission. Président, ce qui a lancé message na ba ndekono comédien concernant matanga et puis mo et pas ba fan na yo. La ligne bino mingi ba comédien to linga na penza dans l'amour vrai. Hein, tout là que ça vient un amour vrai, amour de Dieu du prochain et pas amour profit, pas amour intérêt. Et il y a d'autres comédiens ba la que ça ramaram na bango na bolingo mo intérêt. Alinga o kapo o akoma ba film alinga o kapo o asimba mbongo alinga o kapo o azara boga rubel alinga o kapo o azara boy tous en exception te tous en ini tout linga na biso nyonso parce que nzambe mo ala biso bolingo abi aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Siko yo linga baninga de poani nzambe kuto to mona te to linga ka to lova to tangi to benga ke ba kombo nyonso. To yembela ke ba ndenge nyonso mais to mona ba biso ete o yemo akeli biso na elilingi na yache biso entre biso biso to zo mona to zo linga te pona nini bolingo amour vrai lingi bino mingi beaucoup je toujours na repesa ba conseil de bopesa ngai na olemba pété je suis là pour vous. Merci à mon boss monsieur HD les boss mon lok monter ma maman Irène Kougé, maman de moi. Merci aussi à Lily de moi depuis Suisse. Au clin d'œil à toi Lily depuis Suisse. Merci à Larida Makaya. Moi Sinzambé depuis États-Unis. Lolita Mono Sambébé Gounakats Australie. Merci à Laurette Mpa la Tigresse. 10 à match, je m'excuse. Merci aussi à Lorraine son père la mignonne depuis Afrique d'ici. Merci à Véronique Wassangala Patrona. Mon ami Diogo Seda qui me fait maman Petro Congo. Depuis Paris, maman pasteur Françoise Vangou, Église La Flamme du Fé, Nalingi Bino Mingi. Merci à tous les internautes, tous les amis de Tonton Hervé, je vous aime. Plus 243, mon numéro 89 94 37 77 9. Plus 243 89 94 37 77 9 à la fin.
communiquer sur WhatsApp, benga et puis voilà. Merci tonton Hervé, bien que mission comme une souka question est-ce que le président Bozo qui n'est vraiment qu'au talaka moi si il y a pasteur Guy Mario. Lokuta mabe nga santé dérangé moi muke na c'est notre déplacement depuis pasteur Guy Mario Koufi. Na nous na qui vraiment té na yebi na nous té so bande comme sous déjà qui na ko tala mais je crois ils adana bande ko da ba ki otala na ndimité ki aza bongo ba tala na nté ils a bande comme sous da ba ki na ko tala je crois parce que tant à quoi les problèmes il faut ba consoler ba passer force malgré les vrais consolateurs c'est notre Dieu c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances mais bande ko pe ba ya toujours pour na tcha mama lo ba soukal peut fortifier susundeko c'est un peu ça et na lingina yeba comment parce que le président Massoum Nazali président de la c'est pas comédien. Oui, Azali. Parce que le président Massoum Nazali président de la c'est pas comédien. Et pourquoi pas Abed Achou Akenda qui directement n'est pas président Massoum au lieu de Koleka et pas ya président artiste en danger. Voilà question Abed Achou. C'est un Abed Achou. Voilà question Abed Achou. Si vous avez Abed Achou poser question à répondre qui toque. Ndetinga penda bonaza ni penser à Bedachou ni makanisi na ye na kutana été na mona été na yebieka na musika na kombo qui est un patron un patron beau gosse à Bedachou. Voilà. Donc tant qu'il y a comme on a chaque Congo. Moi je sais pas est-ce que ça a quitté chaque Congo mais ça qui va démarche pas na été. Est-ce que ça a Bedachou ça ngenda oluka chaque Congo. Au moins peka bo chaque Congo ça va démarche pas na ye et nganda na responsabilité à matin bo et puis Bedachou pe le roi zané muta malama pesi na ye. Parce que ndeba bango nyonso ba continue biso ba yebi que président il y a ba comédien sur ce président Massoum. Comment bon Zasco organisation qui opère chaque Congo. Peut-être que Mamoni qui gérera bien té. A gérer bien té ni maman. Papa wana banda bandi magamba ko gérer en TPC na biso ba comédien oyo. Bino bomona débordement moya mabe ya buzo bezala wana. Non na mamatanga ba bindi ba pesa. Na mamatanga ba pesa nini? Ba roloba pe nini? A gérera bien. A gérera bien, pas Massoum a gérera bien. Sauf que batebe ba comment on là parce que a ou melinde na ki bokonzuwa na batebe ba comment le ba salarié a préparer relève parce que le BP ceux qui azaï sous mon condité relève ya malamu et ko soutenir toujours ba artiste et comédien. Vous comprenez pas Massoum aza papa mukola bandi kopo le loté a sala ngo bien ceux qui au moins ngalobelo mongo na musa nyonso mi vezanga kate tout ça on a besoin de mascarade non alinga sa musala ofele sans les foot monde intérêt oh celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel c'est pas Massoum ma organiser matanga par exemple ils ont 5 000 francs a dépassé 4 000 francs tigala lia na été asana ko zongi ya muto apesaki boba énergie tambola ki mitoki nyonso abimisaki na nzela azoki ko tambola tika akoti ba dossier pour répondre l'énergie moi azo tambola akome ataleka été tout tika ba bilo eza chara Congo ndazana pa liaka donc ils a pas Massoum liaka chara Congo liaka mutu nyonso liaka ceux qui travaillent à l'hôtel mange à l'hôtel président mutu monte ba matin kutu ya ba famille na biso pe bossa pe matin ba mbongo tika pe mutu banda aussi matin sur 8 mois 50 bombi ezala nango bosco ya pas Massoum ndebi comme un problème et nous reparabé de chaque non mona chara Congo na yebi na été mais président ya ba comédien ça président Massoum so ba mona ki président Massoum était vraiment là vraiment ba ça inde bien té mais sinon merci président, merci pour comprendre que tu commis dans souka izala qui vraiment ba question ka cohésion na kayango na topesa ki président Maloba et na linga kabino vraiment minginga servante na bino Aisha Kelani na Pessibino vraiment merci parce que vous avez qui ébélé qu'on a l'émission Nabino donc comme vraiment dans ce cas là je dis merci au grand esprit à Jeyouala. Donc merci beaucoup, merci à Mami Kelani, merci à Papando Debonda depuis Paris. Je dis merci à Fiston Munzenga, parents français, je dis merci à Chris Munzenga, merci à Bardo Makela, merci à Kesha Kabalo, merci à Lingabi Nonyo Somingi, merci à Famille Zengwa, donc vous avez vraiment namité ma portabino namité ma et merci à Cynthia Zengwa, merci à Flore Zengwa, donc bientôt là dans Tozo Yann Kamabe le 27 bientôt, ils ont à la grave, je dis merci à Neige Zengwa, je dis merci à maman bébé, donc maman à Botanga et je dis vraiment merci na Lingabino
vraiment mingi et bobo sanate bo s'abonner massivement na émission na chaîne na bino Rancy News. Donc bo s'abonner vraiment ebele so bo s'abonner et ça langa vraiment bien et na linga bino mingi na tiki bino to se retrouver juste après. Bye.